Akangu pe bangankolo wa ngai Telespatère. loyeli malamu na makamabuki. C'est ça. Mais esengi vraiment que natika la kimiate parce que bino ba ebolandaka biso bolandaka plus précisément ngai bino ba ebozwa ki penza occasion ya kolanda ngai na Christelle Mbula na ba émission précédente depuis to banda na ye kolongwane ya majabu kino ndenge ya sali album na ye bozwa ki penza temps ya kolanda biso. Je pense bien que bapel na bino ekotaka à chaque instant tozaka na Mbula totangaka ba commentaire na bino suggestion to pe ba remarque na bino. Mais il n'y a pas ça que les gens ont intervenu. Bato bamona Christelle Mbula nangai parce que nous sommes parmi des gens oyo to conseil akapé Christelle Mbula. Christelle Mbula aza vraiment atikala kaka invité mais c'est une petite sœur que j'ai l'habitude de la recevoir chez moi. Azora penza temps akoya l'homme de Dieu aussi l'encadre. Tout le monde n'a pas page belé, certaines personnes, certains youtubeurs, bazuika page ou émission tout ça kana Christelle Mbula et na ba séquence ya émission nambo batie ba kati maloba oyo Mbula lobaki mobimba ba bimisika ba défaut o ezaki na kati ba balancer pe ba créer ba titre na bango bandeko bazwa ki tan kolandela bakomi na Afrique du Sud na moni Hollande réagir na moni France réagir na moni États-Unis d'Amérique réagir balobi maman Fallon Christelle akoloba ou pas de notre côté tu préférais qui bien que Christelle abimate Christelle alobate parce que moi na batazora ba menace ya makama majabu oyo tango bande koleka na bémission c'est grâce à nous aussi, s'il faudrait bien le dire, tout est Christelle que allez kadisusu na bémission tendenge bazo bengaye pour éviter certaines questions pour éviter aussi ba question musu bakoko tuna ya za mutu soit batuni question te mais muno kwebeta milibako na ngina lobani ni pobo comprendre balandi na ngai nazo kepa malembe moto o epeli pasteur Moïse Mbiye na bato majabu pasteur Mike Kalambai, pasteur Marcelo batangami na kati pasteur ebele affaire sextape il y a pasteur Mike Kalambai et la sœur Zawadi makambo eleka ya sese na majabu bato mingi bazwi image kaka ya Christelle Mbula batie likolo na ngo maloba ezoloba manini que Christelle Mbula, pasteur Mike Kalambai pas abusé na ye. Christelle Mbula azalaki na zemi ya pasteur Mike Kalambai. Nde majabu ebimisaki ye akende kolongola zemi. C'est à l'aide de majabu que Christelle alongoli zemi. Bandeko. Surtout bandeko na biso ba chroniqueuse. So boni boko tsambongo na ba chaîne YouTube na bino. So boni boko kisambongo o bosengaki bato majabu ba pesaki bino te. Soit disons que bino boana ba matière boana ba vérité. Otika kotumbola ngando soko alali biso to lokwa ba ngando ko yo beta ngate so na lali pona olamukelo mabe. Je disais bien l'émission précédente que je suis parmi des gens oyo ba candidat mususu ba yaki ba benginga na se. Ne citez pas le nom de Christelle Mbula. Maman Fallon tolingi to leka toza makambo to luba.
soki ezali na moto aliboso ya otumba moto mpo na majabu, ça allait être moi. Ça allait être moi. Na ngai naloba ke na na ba matière nde bolobaka. Et si vous samba la justice, vous ne pouvez pas vraiment laisser cette orpheline tranquille. Pourquoi ça m'bon on a bien on bokangi pasteur Mike Mutaka la ba vidéo ya Zawadi na ebimi. Wapi vidéo ya Christelle bokanga ki Mutaka la pasteur Mike alamba ya ngosaki. Laissez cette orpheline tranquille. Christelle ne va pas parler. Christelle a lobati. D'ailleurs, bamisu ba ucho benganga o babi Christelle aza la goni. Yoka niveau a lokuta. Biso tolobi na Christelle kolobati. Christelle kolobati. Parce que un moment akata yi connexion na ebité to ebisa ki akata penza nyonso po bapele banda okota tellement mingi. Bazo luka ba yeba tozo meka su ko joindre ye. To meka ko joindre ye so Christelle li sous téléphone koleka boyo kata voix Christelle que Christelle est là. So bolimbo ko te koma na kindoki na bino bokoka ete. Na songi na bino so bolimbo ko te koma bokoka ete. Je vais appeler Christelle. Et vous restez en ligne, s'il vous plaît, ou raccrochez. Oh là là. Jusque-là, Christelle n'a pas encore ouvert son téléphone. Pour dire qu'elle n'a pas peur, mais elle refuse de répondre à quelques questions pour que bakoko benge mais bazo enregistrer. Ok, merci. Bonsoir Mboula. Lelo kout na souhaité même na page na yo na chaîne na yo na Christelle Mboula officiel. Na te motema nanga ezo swana nu pona yo. Ozo ebate makamni ezo lekelanga pona yo. Ozo ebana nu te Mboula. Tokana nu souci motema nanga. Na benga ki yo yoka. Ozo mona awa te. Ozo tala YouTube te ya. Ba photo na ba ocha. Bazui ka émission to sala kala. Bazui bazongisi yango. Ba misu bakati ba maloba so ba sangisa ba maloba ndenge nini. Et comme o confirmé na majabu okenda kolongola zema pasteur Mike Kalambai ba candidate mususu ba telemi ba ke ko porter majabu plainte. Et Christelle nde bapemisaki mpo na congé kende kolongola zemi eza na bamama babengi nga tellement nga alobi mpo na nini biloko aboye est-ce que Christelle penza abimana na pasteur Mike na est-ce que na émission wana bino boyoka Christelle alobaki azalaka na zemi abimana pasteur Mike Kalambai. Pourquoi les Congolais ba déformaka information boye na makambo mutu alobi te wana ko lukela oba problème ke oloba mabe pona majabu to nini na ucho tindelo même na photo moko ba tchangu pourquoi parce que ata bakena ngona justice bakena ngo partout toza na preuve tangible ça que mission les années bandeliti shuka donc nyonso ayebi majabu to tanga ngote wana ça que lokola eza envoûtement moko ya bata butu olanda ngote envoûtement bata butu alors mazo avishe bango toza ba étoile po basavana net Mike Kalambai ndenge azana aza muto kombo na eza na bazoba mikolo makali alors balingi baprofite tina babiso nyonso po esalaka eloko bien c'est ça olanda ngote amolanda ngote ce sont des sorciers baoluka biloko ntango yo okota bazoba eko mambo ebele voilà tala kutu leo mususu voilà amen tala kutu leo mususu mona oleka non émission lobi mabete mutu mususu a comprendre ngo kate a commenter kaka fingi yo mwana ofanda kimia yo mwana obototaka ba commentaire siko oyebi ke na page na omoko na tali mutu moko asali meya culpa lobi limbisanga pona makambo na kanisela yo. Tu vois que tant que bato bayaka pona ko propager basangwa bato mabe ezaka vraiment bien te hein. Ozo ke ko panza mutu sango na likambo ya salite. Tu vois maintenant. Ata lelo yo lo baki siko réputation na yo. Réputation na yo nana ko ya po ke ko somba ngwa zongi sango po babilo mso etikala na mitwa bato. Vous voyez maintenant. Allô? Ekati. Je pense que tokozwa kaye tokozwa ye soit na okomele na ndako na oke komona ye
Pourquoi vous voulez déstabiliser tout le monde? Christelle n'était qu'une simple candidate au sein de Madjab. Christelle ayaki kosa musa na ye, lokole alanga nzembo, aya pe a remporté coupe na ye, ndenge batu nyonso bazaka pe na ba rêve na bango. Christelle est venue, et Simba quitté, Christelle a bimi na Madjabou, Christelle a remercié Madjabou durant toutes mes émissions qu'elle passait. Où est son ingratitude? Christelle a remercié Madjabou. Elle a fini par dire que Madjabou, merci. C'est grâce à vous que les gens reconnaissent que je suis Christelle. Christelle n'a pas voulu dire beaucoup de mots. Ce qui va fille Moussous, mais Christelle allait dévoiler des secrets. Ce qui chaîne Nabiso Zaka, que chaîne ou Lukaraba baise. Chaîne Nabiso Zaka, chaîne ou Lukaraba, tu vas commettre Bambeba. Je vous signale que le chaîne c'est un chrétien. Lingaku, tout est babé, ça va image à Bassal Nzambe. Parce que lui-même, c'est un serviteur de Dieu. Soto zaki batu oyo pena tonga to pelisa moto mais compétition finale olinga zate na Madjab. J'avais dit ceci. Bino bato bozoya pona koloba pona Madjab. Na kolukata to bongisa émission esala maboy. Les 3 candidats ont refusé. Balobi tozoya koloba benjustice ezo sama na Madjab. Tozoya koloba koponama o ezo sama na kati ya Madjab. Tozoya kolobela ba membre jury bozomona bango bana nzambe te kotonga neza na kati ya Madjabu jalousie eza na kati na kati ya Madjabu ba femme légère baza na kati ngabi oh ah bon eza nde bongo mais moi je sais qu'il y a des femmes mariées là-bas à l'intérieur. Oh il y a des femmes mariées mais na kati ya ba femmes mariées wana ba homme chrétien ba pasteur chrétien pe baza wana bazwa bango ngabi oh ndeti banani. Pétage na pétage. Batangi bakombo. Je me suis dit, peut-être bino le roi bolongo na Madjabu, bolingi boya bo salir. Na bonzambe na lobi, ah baninga ba ok na finale. Si je risque de recevoir Sendeko ici na plateau moko ba omisa to baleka. Ezala mabe makasi. Pona nini to scandaliser loko moko boy. Na banda koluka na kota pena na contact na zwa pasteur Mike Kalamba ito moko ya proche na ye. Mais ba stratégie nyonso ba lolenge nyonso ba démarche nyonso na banda ko sala Simba ki nanu te. Na banda ko meka na zwa ta maman Sandra Mbouyi, na zwa la sœur Rosny Kaiba, na comme même kokota na page Instagram ya maman Deborah Lukalu pour que na ko komela ye. Je voulais la poser quelques questions so ki ba akoka kozana makasi ya ko répondre nga. Ne par là, na recevoir bandeko wana. Vous dites que vous avez des matières. Qu'est-ce que vous appelez matière? L'information doit passer par la récolte. L'information doit passer par les traitements. Et puis l'information doit passer par la diffusion. Ce sont ces 3 étapes que nous avons reçues à l'école. Lelo mutumoko akoya ayebisu elo moko na mupanzo lobini na ba vérité. Ndete tikala batu na mituke Christelle azara na zema pasteur Mike Kalamba parce que parmi bato Christelle aponaka ba coacher na kati ya Madjabu. Le pasteur Mike Kalamba était aussi le figurant. Vous voulez quoi? Qu'elle dise quoi? Lorsqu'elle est passée encore pour parler de son album, elle remercie encore Madjabu. Baya zozo bati karaté. Longwa kuna, ozala na zemi babengana na Madjabu. Aujourd'hui, quand Madjabu s'éclate, ça passe ou ça casse au sein de Madjabu. Est-ce que c'est Christelle Moulande Moutapeli Simotoana? Essayons de voir les choses. Pour vous dire encore, hier je parlais avec un candidat de Madjabu à qui nous voulons, j'avais vraiment l'impression de réaliser l'émission, mais malheureusement, c'est parmi des gens qui ont remporté mérite na Katia Madjabu, azan en enregistrement à studio. Azan enregistré album nae. Je sais que peut-être parce qu'il m'avait promis qu'après 1 ou 2 semaines, à koleka. Na Katia plateau to lobelango, a lobelango pe sou malam koleka. Nous vous signalons que le jeudi, le pasteur Moïse Mbiye sera en ligne, en direct.
po adénoncer makambo susu po atanga bakombo baliste ya bato oyo bakoti na karo na ye. Pasteur Moïse osa direct biso pa tosa mayangani toko salela bango mayangani toko mema bango nde balingi boza mikoloko boza mikolo o makambo bomwana même musicien kuto abatu kofiolo mida yembe abi opesi na gauche nga na kale na droite. On ne combat pas le même arme avec l'ennemi. Botuna bakunda batware. Aota l'ennemi obeta na position ni. Aota le na musika ozwele position. Ayebi ke yeso abeti anga na obeta a. Aujourd'hui, le nom de pasteur Marcelo est cité, mais son total bien l'église au pasteur Moïse Mbi Alobeli entre ministère Amen, non, entre église n'est cité Bethel. Son total bien na kati wana parce que cité Bethel est en première. Ministère Amen est na 8e. Na kati wana. Ah, bon peut sa réponse. Ba pasteur PD. Ba pasteur PD nyonso ka na kati. Siko Christelle Mboulaka mutabimisi makambo yango. Bien aimé. Pourquoi toko comprendre ba signe de tente? Même le frère Pichu Mwanza chantait hein? Kalate bokoye babango oh. Na misala na bango ekobima polele toko kanga bango. Pardon. Na bandela. Ah, volume. Merci. Kalate toko yeba bango oh. Na misala na bango ekobima polele toko kanga bango. Yango to kangati. Nini lisu toko loba. Nyoso na kuku ebima na poasa. Ezaka eloko moyo olobaki na kwei samaki parce que nul n'est parfait. Bosa quoi pasteur pétage abotaka na courage andima na makamso asala magati lelo makamama ya moto ya hydrokino na ndima ta baba dinisaka ina tono. Boso ba dinisaka na tono ma ya moto pasteur olinga kufa olinga bikate. Miso ngai longo ba poso. Mais lokwa to koma na biso bazoba na bino nyonso boloba to ndimaka. Eza problème te. Makambo nyonso banana pasteur bapake. Boyebi pasteur bapake. Tuzui tuchen tuche. Alungoli Alexis Munduki tuche. Pasteur bapake. Mama o sa ela rabatu ba live banda free decide. Lisola pasteur na bino beta kati. Kaka yo okotela ka mai kalambai na dossier Peniel. Olobaki ke zion azaka mwana pasteur Mike Kalamba ite. Basali test Aden makambo ebimi. Yaba pasteur na bino ba okolobela te. Yaba ninga ba oke kolobela. Ngana o ramase nyonso. Siko pena tune zawadi. Bo pesi biso matière makasi na YouTube. Na batu tokoka ko fanda te tokomi na biso ko fanda. Na Christelle abatu mutabanda kolala na epongi alamuka affaire vaseline biso toyebi vaseline ba masela ngo bana biso mikende ti badila nso to na posa to pesa bango ba forme tozwi vaseline to kwa kuli mwana abenda forme na ye vaseline na faire mikolo eko sala nini bakomi ko utiliser vaseline tina basima. Pourquoi qu'on renverse Makambobo? La sodomie. C'est ce que la Bible interdit, la sodomie. Pourquoi jusqu'à ce niveau? En plus, Makambo fait les calons à coucou et ça n'a pas le salita niaou. N'a si à mon niaou. So bon moni salita niaou c'est que place wana zelo rosi pesa quitté. Nya waza mutu moko kosa la salita zuizelo azipi ki po batu ba yebate. Mababa pasteur ekomi etale. Pasteur moko achaka mundelu na suki lokwa mbandia ka mundele si ekoma mulai.
pasteur wana azaka na prophétie soki na nani te baloba mpe azalaka tuti de père et de mère lwa wana ezalaka wapi bolalisango kaka boye bato mosusu bazonga nao na mboka na bango mpo baya bato akotia bapine mpe aso totali bien pasteur wana prophétie ne son hotel te na couloir kimbuta sala erreur benga mutu babengaka te mpe ntango akobenga mutu wana na telefone oyokaka oyo tozomatie na kiliti babenge na telefone awa akomi na kati eglize elo omona oti otala epesinga kanda mpe anafanda mbala moko o frère wana azalaki na bakisi azali quartier azalaka na bara moko aéroport kombo bara yango aéroport ezala na couloir kimbuta sibitima baye bapesi frère ana prophétie sibitima alobi makambo frère ana mpe mama akomi na vision akomi na emoniseli ye mpe akomi prophète tano makambo abo mponi kosaka na bato ntina niveau peuple congolais ali koluka ta yebi ka so baprophétise oza mutu munene oke poto mpe yango na corona Ukraine mpe yango na Poutine abombarde okosala mutu munene ye asalaka eloko te banda tika na mutu osala mutu munene yo osalaka eloko te okoma mutu munene on dit nini oh même si on dit que la prédication de la croix c'est une folie pour les non-croyants problème nini na biso batu bakomi kotravailler biso mitu. Je donne raison à ces philosophes Karl Marx. Il dit que la religion est l'opium du peuple. En outre, la religion fait endormir le peuple. Tozo bonela nzambe oye moko asalaka. Ye moko asalaka musala. Azo matana bwatu abi Simoni na matana bwatu na yo. Asengaka mata. Après na suka kesa musala nzambe. Biso ka prophétie baloba na ngana osa mutu munene ngo lia bafufu na ndako 5 heures bandi novelas. Yango ba pasteur ba osaka na biso. Baloba na ngana okepoto. Toi tu penses que po bonga ka fo kepoto. Bande kona biso bwana poto zaki destiné nzamba tinda ki bino nzamba pambola bino pona musala bosala rapona biso. Parce que bino nde mutu bo aider mabote za plus na Kinshasa, na Afrique. Parce que bled galère eza makasi. Lelo boyeli biso tina internet nzamba lalaka na internet boyeli biso tina niveau ba consultation prophétique bato batikaka mbongo nzoka bozo consulter na bazawadi ya bato o zawadi moi de la femme balobi moi ça na kilo zawadi na vaseline ah zawadi vaseline eza edilane ekomi na bino mikolo zawadi affaire ma mimi to longwe Toye na baya mimi olongoli touche. Toye na beliani je viens sauver les âmes. Tokomi susu na bazawadi na kati. Tela ndenge Congo mboka o ezoke malamu te. Mais affaire mitaka la ndenge ezozwa longoni. Ezozwa lokumu. Majab. Boza bato boyaki pona ko propulser ba jeune talent. Mais est-ce que processus au Bokena nango ezaki normal ou bien processus moko biaisé? Tali makambo nzambe compétition o ya longi o bacheye bon je ne sais pas. Bon so peto bito zonga pe na Bible makambo ba compétition na pezalaka. Poto monaka mona ka kobina o asengaka muto a Jean Baptiste ezaka par rapport bando luka muto a tsepeli saka motema roi o abina ka wana. Mais ezaka de la manière o bino bo memeli yango boete. Makambo ezebele kolo mutuka linga ye mutabande na mutuka na kota na kati koto musinzo kote kuna mai kalamba ipe promettre Moïse mbi abi yo soko ningi singa na ya liboso na yo na sima nanga toyoki ba secret sima ya nini oh baza so bato elimination soki baza bato bana ba maison na bango ba otanga kuna oh kote msu toyoki ote bazaki na ba relation nga na yebi pasteur Moïse mbi c'est un pasteur za musala nzambe to respecter relation ni ba ozana na pasteur mai poto yebi ba mibali bata nzoto makasi bongo ba bimandeni o babalula luketo to yebi pete luketo ba balula kamulangu to nini to mituna ba question mais ba ndeko o bo sala ba live bo lia mbonga YouTube na malemi so bo lingi bilo na bino etala mate minoro muso eza minoro odutele te bo continuer ka kochaka komba Christelle na kati na yebi bo finganga problème eza te na somo te $2,500 bo luka bo kotsa na YouTube bo tika komba Christelle bo ke na malembe bo kotie komati wana pena bo échouer. Merci beaucoup na papa Givano, merci Andeko.
Merci à tout le monde. Merci à 9.0 qui nous a tenu compagnie aujourd'hui. Je pense que, après ma cambo, tout ça peut être télé-réalité par Christelle. Si place à répéter. Bon, moi, Christelle, n'est pas ça, album n'est pas propulsé. N'est pas le boko. Voilà, servant de l'éternel. Ayaki loko la musicienne te na kata majabu. Mais ayaki loko la chrétienne musicienne na kata majabu. Voilà la différence. So bon luka bon incité à repérer ça nos droit de réponse. Bon lol. Merci beaucoup. Merci na Masaro Gombe na Gombe. L'écran prophétique. Bango ba prophétiser ba beta libanda ka ya botel. Bisika ba kendo suka na sava munganga. Ngai na beta mambo eza solo. Bientôt grâce présidentielle. Merci aussi à mon papa, le colonel Foul, papa Dani Oleko, Balongo Niebele. Merci à Robert Titi, c'est lui que j'appelle le représentant du chef. Bino boye kamela na bino batu na bino. Biso nzambe toluka makambu te na sepe leta. So moni mona soso azo vimba. C'est que maman na yaza na se. Batu mingi ba ngabai ba les représentants du chef wana zaranani. Bomeka. Bocha musapi na mozili. Merci na bandeko ba soutenir biso de près ou de loin. Il a fallu seulement qu'on se tienne pour parler. Merci aussi na ba maman nanga o soutenir nga plus précisément maman Marianne. Merci beaucoup. Merci aussi à maman Sila Bisalou que je salue à passant. Merci na bandeko bo soutenir biso de près ou de loin. Soki bo sepela na musala oyo na saela rabino ndenge na kota na bandako na bino ndenge boyambaka nga na ba bureau na bino partout na ba téléphone portable na bino bozanga te pena ko souhaiter joyeux anniversaire na Falon Tetila. Pourquoi pas so champagne ben en zwango. Bo pambola tande ko na bino kota pena katsa bandako na bino. Et ça la bien makasi. Donc c'est pour ce 16 mars demain que Falon Tetila vit les jours. En tout cas, nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de recevoir Christelle. Suite à un dérangement, wana, à Kamina un téléphone, je pense que Toso lana embalasima. Et en attendant, Toso classé déjà ba candidat Moussou Madjabou, nous allons les recevoir aussi. Mouta Peksabango te o Peksabango ebilikam. Tokutani embalasima.